Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour la famille. Kande na lobakanga na molobeli na bino ba diaspora na yaka kaka kofungola bino misu kopesa bino conseil. Ndeko moka uti kobenga nga sikomba mbanga bi mama bijou awa eyindelinga. Na ye na Congo ça fait na sali un mois, il fallait ça 3 mois na Congo na ye mo ba faire na nga mike famille kutu eyebite. Mes petits frères na nga moni na sali kaka 1 mois bambongo na bande ko libérer bango ezali susu ya bongo te parce que na ye na makambu na nga privé. Mes petits frères na nga kanisi kenga na zavo rien le quoi nazo libéré nazo pesa bambongo kene bambia cité na 1 mois ya pamba na sala comme kobotela nga ba compréhension ko swani sangai chaque jour parce que tozo kabola na chambre mama bijou nga na moni na ya nga na auberge na yo bande ko langa na lobaka na bino nini to milengele parce que kokena bandaka ba parents surtout ba petit frère ba petite sœur au botika bazala lisus moral mo na bisoté baza sous moral moro na biso te donc ndeko wala nga na to sololi à partir à l'auberge ke na ko vanda na auberge na biso o ezana matonge na Irebu A37 donc mama bijou lobi c'est le moment hein tozo te ka ba mabele ba terrain ya ba prix ya bien so zo lukanda ko zo luka terrain contacter nga na za terrain moko ya 2500 ya 3500 ya 8000 to bongisa ba vie na biso parce que lelo yo kende Congo okutali na petit frère moko ya impoli akomi ko manquer yo. To bongisa ya biso ba venir. Banda kwa neze ya ba parents mais moi na nyonso to za besoin biloko papa na ye biloko mama na ye. Lelo soki ba zate héritage balongola mutu te o. Batu mingi na ngana nzala mingi na ba procureur. Donc ba tsoke na ba procès au monaka ba famille ba fundana pona bakamuka ya ba héritage. Donc to memara ba tumisi bande ko laka na lobi bo okene na ba procès wana ozotala mingi ezala kama ba héritage. Bande ko mo ba libate kanda kusande ko na bango ayeba. Onde ko mo ka sali kaka boye. Mais donc bazana droite. Non, avocat bazali, banani bazali, avocat langaza très puissant. Muto zala comment la ozwa kaya bongo. Lukanga la peso avocat langa na ba 4 avocats, ya makasi. Hein? Donc ba uta na niveau likolo ba tu ba pesa na tikana bango tina lelo. Na zala ba avocat penza donc soko chefo o che penza tembe o kutani na bango. Donc vraiment ba diaspora to zala mayele to meka kobongisa ya biso ba venir parce que lobi qui n'est pas la binomoko ba komi ko tia yo mal à l'aise. On dirait yo za na droit te nzoka mwana nyoso to za na droit. Hein? Timba benga mama bijou osomba terrain wana eza na balimo. Ndako wana eza na balimo ezozela yo. So za na difficulté ya ko tonga yango ozala batu te ngana ko pesa yo batu. Balandela yo chantier na otie ko sila. Kala mingi te na ko ko sombela 4 personnes. Ba mabele kana bali mokuna wana kutu déjà donc to signé na bango ba contrat na za déjà na bambongo na bango c'est-à-dire yango to longole on na masolo etika le moins 4 5 ndeko langa benga ngo zwa place na ya kolala po bandeko ba manke ote bano to batikala na ba Congo wana we ba petit frère na ba petite sœur musupe ba bima na bango bazana ba opeka na mbo na Europe mais bazala na ba faux esprit balingi neti ba écarta ka batu la makambu nzoka bazana droit ya ko écarta ta mutu moko te hein donc ozala problème o famille baza ko écarter on héritage benganga na peso avocat langa aza très puissant yasika eye mama bijou d'or a memeli bino appartement oyo ba uti ko renouveler yango yasika mama bijou d'or alobi olingo kende na yo congé na kini adresse ezalaka kaka moko na matonge na Irebu A37
Appartement ezali ya ba prix nyonso. Toza na ba chambre ya ba $15. O ezali lit à 2 personnes, eza na climatiseur, eza na télévision, eza na frigo, eza na véranda okoyamba bapaya, et puis eza na cuisine commun. Ba chambre oyo bozomona ezali chambre salon cuisine, ezalaka na oka na $40 ya pamba. Mama Bijou alobi epala biso mbongo nyonso toza nango oprésente ye azwaka na ye. Surtout soki oye kowumela akitisaka ba prix. Botala appartement ndenge eza kitoko. Chambre, salon, cuisine. Toza nango mibale. Oyo bozomona eza na rez-de-chaussée. Toza na mosusu na premier niveau. Oyo ezalaka na $35 ya pamba. Botala ndenge chambre eza kitoko. Botala propriété eza na kati ya appartement oyo. Mama Bijou akangi masolo ya ba flat nyonso na Congo oyo ya ba prix kitoko. Service à malamu kuna ezalaka nde famille. Epa na biso babungisa kiloko te. Epa na biso soki okei toza na ba famille te oko se sentir à l'aise ti mokolo kozonga. Toza na ba chambre à $20, ya $15, appartement ya $40, appartement ya $35. Mbongo nyonso oza nango Mama Bijou azwaka. Et puis lisusu nini pa na biso bapesaka ta ndambu obandi kopesa ndambu Mama Bijou azwaka na ye. Numéro na biso eza wana, contactez biso. Tala appartement ndenge eza kitoko, tala appartement ndenge eza propre. Toi na problème à courant te, to tieli bino panneau soleil. Toi na problème à mai te, toza na ba citerne o ezo bomba mai. Et puis toza lisusu na nini, toza lisusu na groupe. Ok, lelo courant eza te bokoki kopelisa groupe na bino. Service eza kitoko. Toza na ba garçon de chambre o basalaka nettoyage. Bon contacter biso. Adresse eza kaka moko, Matonge Irebu A37. Bota appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement o ezali vraiment 10/10. Ezozela yo ndeko. Bana ya Lubumbashi, bana Afrique du Sud, bana ya États-Unis, bana ya Europe, bana pe kaka ya Congo. Olingo bunga na yo oya kovanda na yo na flat moko boye obata mataba jour toza wana pona bino. Olingo sala na yo mariage olobi na zluka place na kende kovanda ata mwa 2 jours toza wana pona bino. Bobenga biso bosala ba réservation toza ka na 10 places. Kala mingi te tozo koma na 14, mais pour le moment toza na 9 oeza pona bino. Toza na ba place mingi te. Yango wana ndeko benga osala réservation ya appartement na yo. Mama Bijou alobi appartement ezali wana pona bino bana ya poto. Tosali yango pona bino. Tozwaka mbongo ya ndambu. Et puis pas na biso basalaka réservation. Réservation ezali avec mbongo. Opesi mbongo na yo babombeli yo place. Benga Mama Bijou kozala jamais de si. Et puis yaka noki ça la réservation à chambre na yo. Tozo zela bino. Merci. Chez Bijou Bidor, flat kitoko, veut dire auberge kitoko, restaurant kitoko, veut dire tu as na boutique, tu as na bilanga pona kolesa mboka. Rumela na yo chez Bijou Bidor, auberge ya kitoko. Ale Bijou Bidoro yo, auberge kitoko, mama Bijou Bidoro yo, resto kitoko, malewa kitoko, chez Bidore, tozana boutique, ba parfum kitoko, bilamba kitoko, nzambe chez Bidoro yo, kuna na Matonge, avenue Irebu, A37, kuna Bidore, tozataka kitoko, mama asala pe bilanga, pona kolesa peuple congolais, mama chez Bidoro yo, flotte kitoko, chez Bidoro yo, boutique kitoko, chez Bidoro yo, restaurant kitoko, malewa soin, mama sociale,
chez Bidoro yo. Ezalaka na matonge irebu atransete kolala pongi kitoko atouti na mboka mindele soko ye konje na Kongo okolala chez Bidoro yo. Flata kitoko mama chez Bidoro yo. Hey, restaurant kitoko boutique kitoko epa bijou Bidore na matonge Avenue Irebue à 37 tolali kitoko mama. Hey, toke Rumela chez bijou Bidore flata kitoko Rumela